Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwami na États-Unis d'Amérique uta soirée à dimanche 19 septembre wapi azo participer na 76e session ya Assemblée générale ya Nations Unies. Union pour la nation congolaise ya Vital Kamerhe ezongi très fort na terrain samedi 18 septembre bazalaki liboso ya foule monene na terrain ya Kalamu. Groupe de réflexion tshisekidiste Grete na Mukuse bazali déterminé à kopesa chef de l'état majorité na parlement na maponami ya 2023 na sport na cadre ya Lina Foot FC Renaissance Apoli contre Étoile du Kivu ba détail ya ba élément on sonné topesa bino tout de suite en édition la mission lelo KNB News première chaîne d'actualité on continue kasina lingala oyo nazali bongo na esengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote, merci na fidélité et confiance pour passer na KNB News Magazine. Oui, mais ça n'a bon qu'on informe toujours d'une manière très professionnelle. D'ici à le bandit Tikato Fongola yango na ancien ministre après le parlement Lisanga Bonganga Oyazala qui invité mokolo ya lelo na parquet général après la cour d'appel Kinshasa Matete wapi ba motif ya appel na ye ezala ki bongo communiqué te kasi kokoma na ye na parquet nde esengela ki ayeba nini o ba bengisela ki ye tokozongela bino mikolo ezali koya pona koyebisa bino nini penza esalema ki kuna. Tobaki on est bandele que chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président des exercices Union africaine azwami na États-Unis d'Amérique wapi azo participer na 76e session ya Assemblée générale des Nations Unies à cause maloba mokolo ya mardi na 19h heure de Kinshasa. Zo image fait commentaire. Ezalaki depuis aéroport international ya Loano na Lubumbashi na province ya Haut-Katanga nde président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asamvolaki mokolo ya dimanche 19 septembre 2021 pour na New York na ba États-Unis d'Amérique pour na ko participer na 76e session ya Assemblée générale ya Nations Unies ONU. 76e session au Assemblée générale ya ONU ezali bongo occasion pour na ba chef d'état ya monde ko échanger sur ba grande question ou ezali ko préoccuper planète entre autres pandémie ya Covid-19 oyo et privé ba dirigeant ya monde na ba rendez-vous oyo annuel depuis 2020. Pendant année oyo thème oyo ezali retenir ezali bongo ko miser sur espoir pour na ko renforcer résilience pour na se relever na Covid-19 ko reconstruire durablement ko répondre na ba besoin ya planète ko respecter ba droit ya ba personne pe ko revitaliser organisation ya Nations Unies. Président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali configuré parmi ba chef d'état oyo ba ko s'exprimer na premier jour soit mokolo ya mardi oyo ezali koya na 14h heure ya New York pe 19h juste heure ya Kinshasa. Oral ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la deuxième après oyo ya liboso a participé qui dans septembre 2019. Ezali très attendu peut permettre na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya koyoki sa voix ya Afrique mobimba pe ya pays na ye République démocratique du Congo ndenge etalisaki presse présidentielle. Et c'est nous qui noté que discours ya président Tshisekedi devant tribune ya ONU et que ça va retransmise direct na antenne ya radio télévision nationale congolaise RTNC Kinshasa et l'équipe partout. Union pour la nation congolaise INC parti cher et honorable Vital Kamerhe basalaki mubange na cérémonie ya remise ya ba notification ya ba nouveau membre ya coordination nationale ya mobilisation et le kalaki ndenge nini image fait commentaire. Nani alobaki que INC kufa, nani alobaki que parti cher ya honorable Vital Kamerhe sila tala bien démonstration de force et salemaki awa na terrain ya Kalamu samedi 18 septembre na occasion ya cérémonie ya remise ya ba notification na ba nouveau membre ya coordination nationale ya mobilisation pe propagande na se ya moi makasi population ya ville ya Kinshasa arataki occasion ya kolakisa attachement na bango na UNCT bautaki na 4 coins ya capitale pe basanganaki awa effigie na maboko loyembo na monoko pe esengo na motema
tala ndenge plan esalemaki awa. Événement spécial oyo ezwaki participation ya secrétaire général ya Union pour la Nation congolaise Monsieur Billy Kambale oyo atalisaki importance ya bokutani pe milulu oyo. Il fallait qu'on restructure par organes centraux nyonso, c'est-à-dire Fédération nationale des jeunes, restructurer Fédération nationale des femmes, restructurer coordination des mouvements associatifs, restructurer coordination cellule de recrutement et implantation, restructurer coordination, il y a mobilisation propagande, les lots en notification, complètement restructuré, le sali secrétariat politique national, le sali organes centraux nyonso, et sali restructuré complètement. À ce jour, nous sommes entre 4500 et 6000 cadres nommés dans les organes centraux. Donc, comme une interfédération à Kinshasa, Moutandis, les mêmes organes, il y a des organes centraux, et ça les répercuter dans la ville de Kinshasa. Au total, 1690 membres ya coordination, mobilisation pe propagande bazwaki ba notification na bango. Na koyoka kaka nombre au sentir que ça déjà équipe ya mobilisation ya makasi. Elobaki Dr Seleyemba, disciple ya Vital Kamerhe, oyo organisaki journée yango. Weekend ya Kinshasa evibwaki na rythme na UNC pe bango balobi bazali ko se préparer pour la maponami ya 2023 bazali déterminé ya kozwa ba siège ebele na parlement nyonso pona kosalela peuple congolais. Mobilisation esalemaki awa makasi ndimelanga terrain ya Kalamu erefulaki full PNC alaki kokita na bakwa mpe barekwa nyonso ya RDC pour na redynamiser parti na ye toujours sous l'impulsion ya honorable Vital Kamerhe oyo azali toujours leader pe ya kotikalaka toujours leader ya politique na mboka na biso. Esali kitoko makasi affaire oyo tala ndenge population ezali kosepela komona UNC en forme po UNC ezali kobongama deja bongisa manduki na nzela po bango balaki kozwa majorité na parlement. Kinshasa et l'équipe partout. Nangana bango en vol fédération Mongafula basalaki mobangi na bureau politique na thème tous unis pour le progrès et les kanaki ndenge nini image fait commentaire. Tous unis pour le progrès nde sujet o esangisaki ba membre ya parti politique en vol fédération Mongafula na bureau politique oyo ezalaki conduit na président fédéral Daningo Imwabila disciple ya honorable Delice Sanga. Lokola la partie de masse pe parti ya ba élite bayaki ebele pona kokanisa na o etali mbongwana ya mboka Congo. Militant cadre pe sympathisant ya parti en vol bazalaki na lobase moko le changement na maponami ya 2023. Daningo Imwabila président fédéral Mongafula a expliqué l'importance ya milulu oyo. Milulu oyo eza milulu moko ya monene oyo ezokotala parti na biso en vol na commune ya Mongafula. Toorganisaki milulu oyo mpona to réfléchir sur fonctionnement ya mboka na biso pe fonctionnement ya parti na biso. Mpona nini tolobi bango parce que banda union sacrée eye tozalaki na espoir mwa mingi ke makambo ekochange. Mais tomoni que ata union sacrée ngo eye makambo eza kaka bilinga yango na biso topesaki masolo tolobi que problème ezali kambu ya leadership au sein ya mboka oyo eza na problème ti lelo yango wana tosengi na maponami oyo ekoya na 2023 ke mbongwana ezala bato ya kala balongwa bato ya sika baya mpona barépondre na posa oyo ezali ya bana ya mboka ya Congo et en particulier bana ya Mongafula. En vol fédération Mongafula bazalaki honoré na présence ya secrétaire général ya parti na bango monsieur Jean-Marc Madimbi oyo ayaki ko représenter valablement honorable Delice Sanga. Azwaki maloba CG en vol encourageaki fédération Mongafula na mosala pe bolingo ya mboka pona komona changement ya solo sima ya baponami ya 2023.
Engagement et Jomaki, entre autres, pas une parcelle, Namonga Fula sans vol, pas une maison, sans membre et à parti politique en vol. Bango Bazoli qui a que le changement au Congo est encore possible. Fédération vol Monga Fula, Mokako soit Boende Zalaka. On est bandé les groupes de réflexion tisekediste Grete Namukuse installé comité fédéral ya Funa événement yango esalemaki dimanche 19 septembre na terrain ya Kalamu bango balobi ke bakopesa chef de l'état majorité na parlement na ba élection ya 2023 Hervé Zaka témoin événement. Na cadre ya se préparer pour Namaponamia 2023, groupe de réflexion de l'élite tshisekediste Grete Namukuse azali kokoba ko démontrer force naye sur terrain dimanche 19 septembre et indaki mabe na terrain communal ya Kalamu wapi coordination nationale ya Grete bayaki ko implanter comité fédéral ya Funa ba maman ba papa bilenge pe bana elongo ya ba représenter ya Grete bazalaki présent na milulu yango spécial événement implantation fédérale ya Funa et joaki participation ya président national ya Grete Patrick Tiaba héritier ya Kondo Etienne Tshisekedi tango azwaki maloba a encouragé ki mosala ya Grete pe a rappelé ki combat ya UDPS oyo ezali bongo tata ya Grete Naboye atalisaki que moko ya objectif principal ya Grete ezali kopesa na Félix Tshisekedi Tshilombo chef de l'état actuel majorité na parlement na ba élection en 2023 atondaki na esengo kolanda mate ya pe encouragement ya président national ya Grete Naboye moko ya baye fédération Funa pe porte-parole national ya Grete Pamela Moziga a communiqué ki boye lelo tozalaki na installation ya comité fédéral na biso ya Funa fédération na biso ya Funa installation ya comité fédéral nango zalaki lelo yango moni tosangisi nyonso lokola esali ke kombela mabele nanga na Kalamu nde place commune toponaki comme commune phare to tosala activité na biso ya lelo yango nazalaki pe na esengo ya koyamba bandeko nyonso to baye na mabele na ngai na kati ya commune ya Kalamu message oyo tokoki kopesa population eza tozosenga na bandeko nyonso tu oyo baza na posa kosoutenir Faci baya na groupe de réflexion de l'élite tshisekediste biso toza wana mpona kosangisa makanisi biso toza bajaleliste te biso toza wana mpona kopesa makanisi koluka kosalisa président de la république atambwisa mboka ndenge biso toza kozela yango toza kobenga bato nyonso balingi kosoutenir Faci baya koadhere na Grete bakozala toujours le bienvenu. Idéologie ezase moko pas une parcelle na Funa sans Grégoire pe Grégoise awa bavandisi comité fédéral Funa boye musala e bandi lelo ezali implantation ya fédération na biso ya Funa. Samedi le 4 septembre tozalaki na fédération ya Lukunga. Le 11 septembre tozali na fédération ya Tchangu. Lelo le 18 dimanche septembre tozali na fédération ya Funa. Objectif na biso ezali ete na Funa na biso toyeba na kozwa lupango nyonso avenir nyonso toza na ba membre ya Grete de façon que tango ba élection ekoya toyeba na kopesa chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo majorité na kati ya parlement pona ko éviter ba coalition na ba diable oyo toyeba ke baza mitema malamu nzoka nde baza mitema mikundu tango bazali kokutana bazali koyeba na kotia ba projet pona ko bebisa mandat na ye nde yango biso lelo tozali Grete prochainement tokozala na Moamba mas oyo full oyo bomoni awa bokomona ngo lisusu na Moamba puisque Grete ezala kaka ba plein Grete ezali costaud ndenge tolobango na kati ya ba slogan na biso. En tout cas objectif na biso oyo bozali komona ba redynamisation oyo ezali pona kosala appel na batu nyonso oyo bazali ko douter ba mususu bazali ko douter pona kokota na UDPS bazali ko douter pona kosala politique biso Grete tolobi ete tozali kosala politique autrement tozali kosala politique oyo les peuples d'abord yaka ko adhérer na Grete okoyeba na komona ndenge tokosala musala okosepela makasi bao nyonso bazalaki dessus na ba parti politique bao oyo bazalaki dégoûté na makambo politique tozali ko benga bango ebele baya na ba différentes fédérations na biso selon ba adresse na bino boyeba na kosadhérer siège na biso ezali na Wuleri
en face na kalu fungula soki okomi wana okomona photo munene ya Kondo Etienne Tshisekedi ezali wana na elongi ya président na biso Félix Tshisekedi. Donc au mati likolo na premier niveau okokuta siège na biso ezali wana opesi kombo na yo bapesi fiche d'adhésion au remplir après bakotia en contact na ba fédération selon fédération oyo ozali. Boende ezalaka tournée à Grete na ville ya Kinshasa ezokoba rendez-vous 2023 Moussalande ekoloba pe kopesa ba résultat groupe de réflexion de l'élite tshisekidiste liboso bazo kende na réflexion pe na Moussala Kinshasa et l'équipe partout. Et si bon message lango bientôt ils a rentré à classe et sengeli bana batanga pour éducation ezali moko ya ba pilier kasi pour que moi natanga malamu sombela ye kaye ya ope biko simba ezali côté kama partout pour les produits à Beltesco. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise Kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti. Tozana ba cahier à 100 feuilles quadrilignés, tozana ba cahier à 48 feuilles quadrilignés, tozana ba cahier à 24 feuilles quadrilignés, tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrilignés. Ko bosana te, tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma, tozana ba stylo Simba ya bleu, tozana ba stylo Simba ya rouge, tozana pe na ba stylo Simba ya noir. Tozali lisusu na surprise mususu mbula oto bakisi, toyina ba cahier cartonné ya ba joueur kitoko o bana balingaka. Ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo o ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele o bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Le Lomo qui les a célébré journée internationale du sport universitaire pour l'année Kosala sport, surtout pour la bilingue. Je image peu commentaire. Le 20 septembre chaque année, Mokile célèbre la journée internationale du sport universitaire. Instituée en 2015, la Fédération internationale de sport universitaire, journée yango ezalaka bongo proposée na UNESCO, wabba qui ko reconnaître officiellement journée consacrée na sport universitaire. Au départ, ezalaka bongo koleka na ba plaidoyer, la fédération bandaka bongo ko engagement ya kolandela ba sport na kati ya ba université. Kino tango ba ita membre ba qui ko approuver lors de la 38e session au Salamaka à Paris en novembre 2015, la journée internationale du sport universitaire yango yaka kozala déclaré le 20 septembre 2015 na date yango ezali bongo na début ya année académique ya ba pays belé date yango pe ezali ko rappeler les sous premier championnat ya monde des étudiants au Salamaka en 1924. Spécificité ya journée yango ezali bongo moko ya ba journée au Fédération internationale du sport universitaire est composée de 167 fédérations sportives universitaires nationales pays ezali ko représenter plusieurs centaines d'établissements d'enseignement supérieur. Yango ezali ko attirer attention à grand public na eta le rôle clé o ekoki ko jouer université pour na ko relever ba défis quotidiens pe sous terme d'acquisition et transition des connaissances mais sous terme politique pe social économique na niveau local national pe international. Université ezali bisika wapi moto akinda ko jouer connaissance o ezali bongo très élevé
na domaine moko songolo pe pakala yango ezali kofungola moto na o etali bongo univers lolenge kani ba société etambolaka kasi bisika wana balobi esengeli un esprit sain ezala dans un corps sain, c'est-à-dire que nzoto esengeli répondre à ba norme et pour que nzoto fonctionner normalement moko ya ba élément ezali pe sport kolia kakate kotanga kakate na sima ya kotanga kozwa connaissance sport ezalaka très important pour non seulement ezali ko relaxer yo mais ezali pe lisusu ko battre la santé ya oya koki kozala cadre ya mboka soki avandi pe a baby na ba connaissance na ye et kozala lisusu na importance te yango importance ya journée ya lelo ya sport na kati ya ba université ezali moko pe ya ba loisir oyo koki kosala ke ba jeune ba s'épanouir intellectuellement pe physiquement que vive la journée du 20 septembre que vive la journée du sport universitaire Kinshasa et l'équipe partout. Motune Tsunami, est-ce que c'est normal que enseignant a kendaka kolia et pas ba élève? Est-ce que ça permis na enseignant a kende kolia et pas ba élève? Le lot qui sur terrain na micro ya Peggy Ilunga pe merveille mobende population balobi boy. Enseignement eza pratiquement ko ezaka mise en œuvre en enseignant oyo musala na ye eza ko transmettre ba compétences locaux à savoir faire pe savoir être na ba élèves étudiants topé na public mosusu na cadre et institution éducative. Enseignement eza lisusu fonctionnement encore respectable oyo eza un impact ya bien ya ba vie enseignant topé enseignante musala na ye eza kolekisa ba journée pe ba soirée na ye na ko développer ba outil pédagogique kasi ya passe ezaki balakisi ebele bakoma ko violer ba loi pédagogique pe ko dépasser ba limite mosusu o esengeli te na molakisi ya sala pe sala ka honneur te na enseignement o komona molakisi après classe musala na ye ko kende na ndako ya élève pona ko beta ba matolo na ba parents ya ba élève misusu kutu bakoma tina niveau ya ko kende pa ba élève pona ko lia wana azolia azobeta maso na élève lokola bakoma ba camarade kasi pasi peza kamba boti po soki ba moni ki enseignant azoya na ndako mingi ba mona ka keza façon moko mwana ya ko échouer te moya pekisa eza te yango belève belé bazalaka soki professeur akoti na cours wana ko déranger na ye po yebi que professeur wana akinda kolia epa na bango yango biso magazine KNB News to tunaki na population kinoise soki eza normal ki enseignant akende kolia epa belève enseignant so akeko lia na ndako ya élève ya zotangisa. Est-ce que na cours ya pesaka élève la ko échouer réponse na ngwa ko échouer te po nini ayaka kolia wana ako échouer te po ça non elle veut ba ko basala ko pesa bilanga lia ya pamba bozo échouer ndeni kolia epekisa mitende konanga ko so wana ko pesa ezali kolia epekisa mitende kolia ngo et cause la moko occasionnellement donc kutani na yango ole mais pas que à tout moment muke kuna muke yepo ya médecin te okena ko visiter ka yena ndako okoyo kutana na ngombala moko professeur biso na yaki pona reprocher na likambo boye abo kutana pe na mwa ndu na ko salaki pa pesio mais lobika ka yo ye lobika ka yo ye wana zali sous malonga te ça m'a besoin le koso bon tant qu'une personne ouais on a ba valeur moko boye ya mutu na osala ngote soki ezaki ngai non na osala ngote loba eza eloko moko ezalaki occasionnel une fois mais 2-3 fois déjà là je ne tolère pas mais mutu aka na personnalité il faut garder et puis on comme peu corrompu oba nosalaki mwana zwi to obakisela ye bapoint mpo okoma deya koliaka epa na bango mutu akoma corrompu quand ntango aza en famille azoya koliaka epa na yo ote biloko olia pene corrompaka mutu facilement erandaka mutu faible c'est l'une des raisons yango mona bato basambela batiaka balingaka mingi état de gêne po ekoma fort mais il faut bayebaka ki mutu aka na personnalité il faut agarder donc bayukaka bagarde bapersonnalité na bango nga mpena nakosepela na comportement wana te pour un an nous professeur yo gagner salaire to boy te oza kolakisa élève oza koyede pe mais eza te ke fozela kaka ti biloko ekobela olia na kini ama makambo moko ebele ebele na bapalin
kozwe ko mama mukie tumsu biloko na sangi na programme na ye yo yebi programme na été pozela ka fufuna mote ko bebisa programme na bango si ça maram na yo kende o gagnera salaire na yo donc ezate ke po bolinga ka kosala ba comportement ezalaka bien te bagardaka na personnalité na bango bagardaka pe na bande na bango tolobela bateme tobela na kini mikolo soki esengi peno sisi makambo na yo professeur yebela non ezalaka te aussi la valeur soki ke aye afutani na biloko akoki kolia mais oyo ekomi enseignant afandi akomi ozela alia biloko ya mwana azopesa bakuru ya encadrement wana ekomi sumu enseignement te bebi masolo bebi alors soki sikoyo la misusu alopesa mpe mwana la misuku so mwana comprendre te moya sanctionner mwana eza te aya alobaki o so la sanctionner so nakepa na bango bapesa nga so fufu te donc eza bien te normalement enseignant akoki olia na ndako ya mwana classe te kokende kosenga biloko mpo baelève to kokende kolia mpo baelève eza kodimine valeur na yo mpe kopesa yo respect te. Kinshasa eleki partout. Artiste musicienne Faila Passira alobi kalate Kinshasa ekobina na rythme ya musique na ye po aza déjà ko se préparer. Reportage ya Peggy Ulunga pe Nathan Siata. Faila Passira, artiste musicienne ya mboka na biso, artiste ya monene oyo azali susu na ba preuve ya kosala te pour ko convaincre population na ye. Boyebi kala azalaki ko évoluer na grand-père Bozi na kasi actuellement a sala groupe na ye pe azali ko évoluer kitoko to beteleke tour awa na répétition esika azali ko préparer album asika alobi makambo ya danger ezali pe Kinshasa kalate ekobina na rythme na ye. Ouais, talaka kine l'équipe partout quoi donc napesi mokonzi na biso Jimmy Mukendi Mbote na ndenge akitisi équipe na ye ya makasi ye awa na siège na biso ya répétition quoi. Oyo ezali mouvement na ngai donc oyo ezali F musique nga nazali ko travailler na grand-père lelo na travaillaka lisusu na ye te nakoma na nzela na ngai mais toza toujours famille namoni kaka etan ekoki mwana nyonso soki akoli esengaka ayeba mpe koluka kwanga koluka koyeba talo akwanga ntango papa aza en vie quoi donc na sens wana naza kogere makambo na ngai naza kosala makambo na ngai na ndenge na ngai donc naza déjà majeur quoi. Ouais biso ezalaka na polémique te tala kaka na uta na orchestre oyo leader nango babengaka ye leader sans polémique donc ngai pena epa na nga polémique ezalaka te ezali sala musala yemba beta bina nde sala musala ya bien c'est tout hein. Cocktail acoustique rien à dire et cartonné et kangi partout kobanda na poto tina kine l'équipe partout donc acoustique oyo akolobaki ayoki yango te to amoni te to asepeli te c'est que ofanda na mokilo batu bafandaka te donc masolo eza vraiment carré batu ba consommer acoustique cocktail acoustique eza déjà sur le marché baki kozango na chaîne YouTube na ngai Passira Faila Passira officiel donc bakozwa yango wana et puis naza na studio naza kolambela bango toujours musala naza na studio kala mingi te bakozwa surprise donc baza déjà ya kosepela quoi na lingano na bimisa cocktail acoustique batu ba consommer yango na nuponga na joatan ya kosala ba finissage ya makambo na nga naza kosala na studio musala kitoko Faila Passira ba congolais bazali kozela bayoka bankunga pe loketo emema bango tala kaka tozali kokenda ba décembre ba fête ezali koya Faila alobi akobinisa Congo Kinshasa eleki partout. De cette édition à na sport na cadre Yalina Foot FC Renaissance Apoli contre Étoile de Kivu et les Kanaki Nengeni Nathan Siata à l'obel biso awa.
subi la charge de service. FC Étoile ya Kivu, c'est l'équipe où ils allaient représenter province ya Sud Kivu na Ligue nationale de football l'Unafoot a gagné Kibongo dimanche 19 septembre 2021 FC Renaissance ya Kinshasa na score ya 1-0. Ils allaient Kibongo na match où bande ko compter pour la première journée et Betamaki na stade Concorde na commune ya Kadutu. C'est le but à rencontre où ils allaient inscrire na temps additionnel pour na 12 Kasereka sélectionneur ya FC Étoile ya Kivu. Équipe naye ezalaki prête ya ko arracher victoire oyo à domicile. Objectif ezali bongo atteint to uti ko 3 points na biso pour na premier match. Et Sengelito marqué babi et belé 4 penalty kutu ezalaki refusé na arbitre mais l'essentiel ezali ki to uti ko gagner ndenge a déclaré na fin ya match. Pour na part na ye entraîneur ya FC Renaissance du Congo ya attribué échec na ye oyo na erreur moko ya concentration côté ya ba joueur na ye ya dernière minute ya match. Et c'est qu'il faut signaler que lors de la prochaine rencontre FC Étoile ya Kivu à Kokuta na Bongo na AS Vita Club ya Kinshasa na Bukavu le mercredi le 22 septembre 2021. Kinshasa et l'équipe partout. De Renaissance dégardée. Et cette édition, il y a le 20 septembre 2021 au Nazaki Nesengo Mini représenté les binobi Lili Zomaki na Hervé Zaka Régie et Simba Makina Timothée Kaembe réalisation et Zaki Anatan Siata toujours na coordination et grand lieu ya communication du Mukenzana bino tokutani mikolo ezali koya na souci moko ya ko servir bino ne bolinga rapport biso ko sela bino mosala ko informer bino ezaka devoir na biso tokutani prochainement. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no